Tamar. Femme Tamar, combien ya batu oyo bachaka balanda ka modèle na yo. Combien ya basi mabal balanda modèle na yo. Même ne ko motiver batu na ba prier Femme Tamar. Yo ka koto balobi ke est-ce que yo ko kende ko lobela mambu ya tai na yo ke na lata kana ngaba roga minene po na tai na nga na boyi tai na nga ebe sabato libaku. Femme Tamar. Tu vas dans kimia. Tu vas dire kimia nzamba ça nini. Alobela biso a défendre biso a justifier biso. Mais tant déjà aucun combat c'est ce que na lata ba roba milai po na nazana tai. Aucun ko sema so na likamwa Beyoncé. Kuna bana nzambe baza vraiment ya kozoka. Mike Kalambai awangani na katina mateya na ye katikala kokuta na da kumula te atikala kosona kofite mais pendant que bande ko barmoni ye na kati ya concert moko abetaka kala azo solo na kofina litoi sona kofina litoi et abakisi kutu ke relation ni neza na lumière na ténèbres relation ni neza na lumière na ténèbres na kati ya concert ya Stade Martyr baye komona ba musicien profane ba wera ba Ferregola ba moni ba Bill Clinton ba moni ba misa ndenge na ndenge ba yaki wana pe maloba oyo ba eko bimisa balobi ke sikoyo neti wera sona bi to moni notre frère Mike Kalambai sikoyo akoti na cour d'écran yangiama ayeko loba pona nani to moni que le pasteur Mike Kalambai akoti déjà na cour d'écran donc cour d'écran go azolobela eza cour d'écran nini poste Mike Kalambai bandaka ki serviteur de Dieu asaki diamond mais soit cour d'écran nini wana koti pendant que mon Mike Kalambai alobi ayebi mamba magite ayebi mamba ba relation ba bisa mokite. Shalom bandeko balingami Nzambe na lola apambola bino makasi Nzambe ya lola amona bino bipai nyonso obozali kolanda biso lisusu na moka oyo nalobaka chaque fois que boza béni na ngonga nyonso oboza branché bandeko na tango makambo ezali kotambola ozomona peut-être climat au quotidien année 2025 alors on va se poser des questions année 2025 mais naebi ke elongo na nzambe makambo ekosimba elongo na nzambe makambo ekosimba. C'est pourquoi nalali ko souhaiter bino nouvel an pe na souhaiter bino meilleur vœu il y a année 2025 année et bandit déjà tolobaka chaque fois que kozala kidiba te au côté qui dit babande otikali. Alors c'est pourquoi ce moment déjà mon a déjà réussite il y a 2025 mon a déjà elonga mon a déjà combattre na yo mon a déjà kolonga na yo ko mon a défaite na année 2025 parce que ezali année moko makambo ya minene ekosalema makambo ya kokama ekozala. Alors bandeko je pense que tozali liboso il y a plateau c'est l'homme de Dieu le prophète Richard Nimi. Alors na pesi bino mbote ba misusu bazala to ba moni prophète atemi en direct prophète na plateau pourquoi ya to yaka awa soko moni biso to telemi na kata plateau oye to vandi liboso plateau c'est que likambo parce que to koki jamais kotika bandimi na kata confusion. Alors na yambi ba pene kana baki na émission ito leka na yambi plus de 15 appels ya bato plus de 15 appels à bato ba message kutu ba mena mona plus de 7 personnes ba komelinga na mona moko akomelinga déjà na na mona déjà na États-Unis na mona ba komelinga na Belgique ezali oza Swaziland ba komela kinga donc bato belé ba komeli biso et makambo ba komela kibiso. Je pense que il y a cette question qu'on m'a posée étant qu'un prophète de Dieu étant qu'un prophète na katia Congo ba poser nga ba question na mes prophètes na yoki makelele ya bipa ya libende na kangi mais na komikti na point que
so na continue kokanga na ko risquer na ya kopasuka na kopasuka parce na yoki trop makele bana nzambe wa bipapa soki biso osala intervention parce que tellement que tout na bato belé balanda biso bala fidèle même na kata chaîne oyo prophète Richard Officiel TV balanda biso même na Paris bandeko bana États-Unis Canada partout dans le monde entier, na Lubumbashi, même Tina Congo Central, pour la Matadi, na Tchela, na Boma. En tout cas, nous vous aimons beaucoup. Soyez bénis là où vous nous captez, où vous nous suivez. Alors, je pense que nous avons un sujet très important par rapport à Nungu, par rapport à Yiki, il y a l'église du Christ au Congo, il y a Nige Makambe Salema, affaire, il y a un pasteur, na affaire, il y a l'église à Congo. Bandimi baza ko silika bandimi baza ko nyonga ebele baya vraiment na kanda penza on dirait que ngai nde na osala makambo lolenge bazali ko tungisela ngai mais tellement que tozali ba lumière le Seigneur toujours to mema pole na bisika oyo molili ezali. Alors bandeko makambo mingi o bandimi ba toucher ezali makambo ya notre frère Mike Kalambai basimbi makambo ya notre frère Mike Kalambai Beko sima makambu ya femme Tamar, beko sima makambu ya prophète Nehema. Et belé beba touché donc makambu bande ko nazo bate nini na loba soki nazo lobate o nazo kote la baninga na ngaba nzambe. Non eza bongote. Eza bongote bande ko eza to kote la kabangote eza juste que to boya ka kolobela ou critiquer mutu parce que bamso bana ba compréhension moko ya bien te mais to yaka nde ko loba nde vérité. Netinga le prophète de Richard en tout cas na telemi liboso plateau c'est parce que par rapport à la question au balanza ba posaki il faut na répondre bango et ba question ngo bien les ça concerné il y a notre frère Mike Kalambai pasteur Mike Kalambai en tout cas vraiment bandeko boye ba kolanda biso et to ba chaque fois bo s'abonner na kata chaîne il y a prophète Richard Nino Officiel TV bo s'abonner bo partager lien au pour te beau sauver un plus grand nombre ya bana nzambe ko bana na Congo ti partout dans le monde entier et kozala vraiment malamu oh ma commune nzambe zolo ba chaque matin l'Éternel renouvelle sa bonté nous sommes encore à ce matin Dieu a renouvelé encore sa bonté na niveau Lubumbashi États-Unis partout Dieu a renouvelé sa bonté. Alors bien nous voulons prier afin que to banda émission nabiso tendre Père, le Dieu des apôtres et des prophètes, te recommander ce moment, on a maboko na yon Nzambe, ou te télémission liboso bana na yo partout dans le monde entier, na Congo partout, na ba quartier ba commune, Nzambe na lola tikete mwana na yo nyonso, ou abeti li baku malamu ya ko s'abonner, pe ya ko landa émission oyo, azala délivrer, azala sauver, azala éclairé par la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Tout élémeli a boké senignoso. Aux alliés contraires, il y a parole. Na combo na est tout élémelango dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis. Zambé apambola bino makasi. Alors bien le Seigneur, na uti bien kolobake makambo bandimi bakomeli biso, makambo bandimi bakomeli biso ba question on va poser biso, ça par rapport à femme Tamar, ça par rapport à notre frère Mike Kalambai. Mais nous allons commencer à répondre par rapport à l'ordre de ces questions qu'on nous a écrites. Alors nous allons d'abord commencer. Et ça na moi na moko akomelinga na niveau ya na Belgique. Na niveau Belgique alobi bonjour papa prophète. Nazana mutuna moko nazotuna yo. Tuzoko mona makambo esalemi na via Mike Kalambai lolenge auti koloba makamba bakufi. Alors papa prophète Mike Kalambai biso toyo akala pasteur biso toyo akazala kayanzam sikoyo Mike Kalambai alobi likambo ya dakumuda ok ke ayebi dakumuda te pe atikala kokuta na kofite. Alors elingi koloba nini elingi koloba nini panda ke biso
tomoni ao na vidéo moko azosona Koffi na Litoi. Abi azosona Koffi na Litoi et komona na kata concert na ye tomoni amatisi ba musicien ya mokili. Pona nini kaka invité ba musicien mokili. Bandeko. Je pense que binomo bozo yoka mitungisi ya ba ndeko na biso o balali pe bana nzambe. Basala nzambe comprendre biso pour ceux qui te boy ko répondre bango. So to boy ko répondre bango et kokoma ke lokola tozali contre makamba zoloba bien tozali tam susu na souci ya ko éclairer bango te. C'est pourquoi to lekaka to éclairer bango to répondre bango. Alors ndeko oyo to boy ko tanga kombo pour na respect ya kombo a mutu. Balobi bien mesdames Seigneur Mike Kalambai awangani na katina mateya na ye ki atikala kokuta na da kumula te atikala kosona kofite mais pendant que bande ko balmoni ye na kati ya concert moko abetaka kala azo solo na Koffi na Litoi azo na Koffi na Litoi et abakisi kutu ke relation ni neza na lumière na ténèbres relation ni neza na lumière na ténèbres pendant que la Bible dit séparez-vous du millénaire. OK. Baye koloba susu na kata concert ya Stade de Martyrs baye komona ba musicien profane. Ba musicien profane ba wera ba Ferregola ba moni ba Bill Clinton ba moni ba misa ndenge na ndenge ba yaki wana. Pe maloba oyo baye ko bimisa balobi ke sikoyo neti wera sona bi to moni notre frère Mike Kalambai sikoyo akoti na cour d'écran et l'autre pesi susu bandimi. Kanda yango wana bakomela biso ke yangiama ayekoloba pona nani itomoni que le pasteur Mike Kalambai a côté déjà na cour d'écran donc cour d'écran go azolobela eza cour d'écran nini bandeko bozala na biso bo désabonné te bozala toujours branché makambo ezali koya matata bandi babi cour d'écran oyo Noël Ngiama Makanda wera soni alobaki que Mike Kalambai a côté na cour d'écran eza cour d'écran nini poste Mike Kalambai bandaka ki serviteur de Dieu asaki diamond mais soit cour d'écran nini wana côté pendant que mon Mike Kalambai alobi ayebi mamba magité ayebi mamba ba relation na ba bisa mokité. Alors bien mes seigneurs, moi c'est que je vais répondre na répondre lokola mutomayele pour na kosunga notre frère Mike Kalambai pour notre pasteur Mike Kalambai. En tout cas makomi na nzambe ezali koloba na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 7 Bible il y a quelle relation entre lumière et ténèbres, relation mon côté et mais pasteur Mike Kalambai, s'il vous plaît, nous vous aimons beaucoup et tant que vos frères que nous sommes. Nous vous aimons beaucoup, Papa Pasteur Mike Kalambai. Ma commune ensemble, prenez garde. Prenez garde que votre liberté ne soit une occasion de chute pour les faibles. Voilà. Prenez garde que votre liberté ne soit une occasion de chute pour les faibles. Déjà, kosololana fali, kosolana wera, kosololana bamisa profane. En réalité, ezana goma bete pourquoi parce que bango pe baza bana nzambe, baza bana nzambe, mais quand même faut yeba quand faut-il le faire parce que balobi bokla la keba que liberté na bino ezala une occasion de chute. Soko kosololana Koffi, oko bengeta na téléphone na ye bo soloni na ye papa Koffi na ina pe somboti po ala mutu ata kondenge babike aza mutu misala mabe aza mutu bakisi mais quand même so na pozo sonaye oko benga ye na téléphone que papa Koffi boni boza bien na sepeka na pe sombote ndenge ozana ba numéro na bango ozana ba numéro na bango oko benga peta mso wera son que papa wera na pe so kamboti bobo mais les faits wana en plein concert ya mamwanzambe ozumatisi ba misia mokili uye wana opesi bango micro baye ko déclarer que le pasteur Mike Kalambai a côté na cour d'écran. Là c'est pas moi mais quand même bandi bala ba regret makasi balobi baza ko regretter baza ko imaima ba beti li baku makasi ba beti li baku par rapport
ya maloba. Alors j'avais dit à l'émission Yakala et Lekaki que nous devons faire très attention, chers hommes de Dieu, quand nous sommes devant la chair, hein, au-dessus de la chair. C'est-à-dire que tu mati déjà le colo à podium, le colo ya chair. Il faut tout ça la keba nini toujours loba, nini toujours bimisa. Pourquoi? Parce que chair ezali sika et bongi sama que toteya maloba ensemble. Eza sika que nous koloba makambo ya ko s'inventer te, eza sika que nous lakela batu mabete, eza sika que nous sala polémique te na chair. Eza sika bo santu, ya sika bo santu oyo esengeli vérité eteyama. Oyo esengeli to loba vérité pote bana nzamba de la sauver. Alors nous ne devons pas namona ba pasteur rebelle même, hein, mususu ke na kotanga kombote la habitude ya kotele manache otanga mbongo na che eza bongo te pasteur oyebiso osala makambo na bongo wana parce que che batele manache te poto otanga mbongo na kata che, hein, otanga mbongo bani ko pesa bat ba mbongo na che, hein, ki tata na che zo na pose ke olax na bat ko kabaka mbongo ki tata na che longwa na che na nzambe kita na seko na kene opesa bat mbongo. Mais tant que ozali kolo ya hotel nzambe okoki jamais pour ça le kona. Pourquoi? Pour te babenga on lié très saint là c'est kabo sans tout, hein, et c'est abo sans tout. Nous devons vraiment réparer d'autres choses parce que tu allais scandaliser ban ensemble. Bible bi libaku et yebi kozanga te. Mais malheur na mobeti na libaku. Malheur na mobeti na libaku. Tant déjà aux allez ko bet sa libaku, hein? Au bet sa bat libaku kondima ya batezo kita. D'ailleurs na mwana moka komela nga papa. Nga d'ailleurs kuna olemba na ko samel setala. Omoni nde tuzaboye makambo yo zomona lelo yango te mutu ekolingisa ko sambela na yo. D'ailleurs, écoute, nous avons vie à prier, vie à condimenter la parole. Parce que ezali moko la biloko, to moko ya ba manœuvre diable, hein? Ezali moko ba manœuvre diable au diable, ali kotinda bat bazo masquer ngo. Les hommes de Dieu ba nga pa kolango mafuta, hein? Parce que so moni musala nzamba zo linga zoa azwa bêtise na ye apakolango na verset biblique moboye que non mission nzamba pesi biso ya ko sauver ba pagano. Donc yo po sauver mo pagano on ka na kata concert ya na kata concert. Non. So on a posé au sauver par soit bible na yo kende 3 4 personnes boké ko na boteye évangile. Hein? À se repentir ya mbile ça va. Mais en plein culte, en plein concert, ils ont scandalisé Batou. Ils ont scandalisé Batou. La Bible nous dit que nous devons prendre garde que notre liberté ne soit une occasion de chute pour les faibles. Combien pour combien des enfants de Dieu sont faibles, combien au pengoussi dans le monde entier, combien au pengoussi, combien même condima na bango elembi. Tant que nous avons confiance et pas pasteur, mais ce qu'on a yo qui pasteur alors nous devons faire très attention parce que nous serons jugés très sévèrement, bien le Seigneur. Donc cause à la juger très sévèrement. Il Seigneur toyeba qu'est-ce que nous sommes en train de transmettre aux enfants de Dieu. Parce que devant la chair, cher serviteur, devant la chair, hein, ou bien au-dessus de la chair, hein, nous sommes capables de transmettre la mort. Hein? Nous sommes capables de transmettre la mort aux enfants de Dieu. Nous sommes capables, hein, de transmettre aussi la vie. Alors, pendant que tu es devant, au-dessus de la chair, combien baolandanga na l'église na yonan parfois au cause de la plus moins on a 200 personnes. Hein? Na 200 personnes, 300 ou bien 1000 personnes l'église na yo. O baolando wana. Mais aux amours tu peux aux suivi na internet, hein? Aux suivi na internet. Combien bato batiaka confiance pas na yo pasteur. Pour Bible se confier dans Nzambe pe na basal na ye bo kolonga. Alors tant déjà ba Nzambe tie confiance pas na yo. Et qu'on blessé doit faire quoi? Tu dois passer encore demander pardon au lieu que on luka se justifier, hein? Les lois basal Nzambe da pas si pour mona un homme de Dieu a télémi
abandi kosenga bolimbisi na bana nzambe soki na scandaliser mutu bolimbisa nga pe nzambe alimbisa nga rien. Il faut aluka amasquer à défendre ngo na lolenge nyonso kete kutu da ye talabo poka komona muto malamu te mwana nzambe wana ana posabika a se défendre kate so asali mabe a se défendre kate Bible lobi ke soki toko reconnaître mabe na biso pe toko tika ngo nzambe na biso aza fidèle pe juste pour nous pona kolimbisa biso nzambe azalaka fidèle. Tant yo reconnaître au tiki zamba kolimbisa ozo na makolo tata comme la foi prodigue, hein? Alors maintenant nous sommes au temps de la grâce, mais là ça ne veut pas dire que tu demeures dans les péchés, parce que nous sommes en train d'attendre aussi l'enlèvement de l'église. Bientôt l'église sera enlevée, hein? Bientôt Jésus va rentrer. Alors bien le Seigneur, ce qui te demeurer na kateba poso, vous devez savoir que Nzambe azali ko sepena lolenge na bisote. Moi je pense la position d'un vrai enfant de Dieu, parce que chaque pasteur il faut avoir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, tu dois avoir l'esprit à humilité. So dia au sentir les rocs si 2, 3, 4. Kolingate au défendre ngo lukana no senga na bolimbisi. Na bato wana obaza scandaliser. Mais d'ailleurs kutu bino bokomi kutu ko défendre mon église na ba TV, hein? Musupe ko blanga likamba femme Tamara. Hein? Femme Tamar. Alors, papa, tu as dit femme Tamar, papa. Hein? Bisous, tu as vraiment scandalisé ma casse pour les caméras femme Tamar. Comment femme Tamar a coloqué à la robe milaï pour avoir une taille bien? Est-ce qu'il y a un monte pénal pour qu'elle coupe sa taille na carte na internet? Bande kuboyo kabino moko. Question on va poser biso. Ban ensemble va poser question. Femme Tamar. Femme Tamar, combien ya batu oyo bachaka balanda ka modèle na yo? Combien ya basa mabal balanda modèle na yo? Même de ko motiver batu na ba prier Femme Tamar. Yo ka koto balobi ke est-ce que yo kokende ko lobela mambu ya taille na yo ke na lata kana nga ba robe minene pona taille na nga na boyi taille na nga ebe sabatu libaku. Ah, Femme Tamar. Vraiment, bien makasi, hein? Tout évite à se justifier, quel que soit le camp. D'ailleurs, est-ce que Mamounio il nous a donné quand tout se justifier? Il y a d'autres choses, tu fais vendre un truc à Kimia. Tu vends du Kimia Zamba Salini, à l'obéla, à défendre, à justifier. Mais tant déjà aucun combat, c'est ce que Nalata Baroba Milaï, pour Nazana taille. Aucun conseil, mais on a les camps Beyoncé. Kuna bana nzambe baza vraiment ya kozoka. Alors moi ce que je vais vous demander, chers serviteurs, chers servantes de Dieu, au lieu que vous continuez à vous justifier, botleka liboso ba TV, bo senga bana nzambe olimbisi. Bo senga bana nzambe olimbisi. En tout cas, na penguité mais bolimbisa ngai pona ba déclaration telle parce que ezali ko sanini, ezali ko attristé. Combien au bâtiment qui m'a confiance na Femme Tamar? Alors lelo à cause de maloba wana bamsusu même ko tala na TV ba wana so tala été par rapport à qui koloba kina na taille, hein? So que ça qui Beyoncé, hein? Est-ce que so que ça qui Beyoncé mais le bo télé mais la yena ma bataille. Alors bien mesdames Seigneur total tozo kende wapi bande kuto kende wapi to benga mi poto laksa bilamba to benga mi poto laksa bataille. To benga poto la sa beauté, mais to benga mi poto to tie ya liloba nzambe même na lo yembo, hein? Dengue Bible zoloba apôtre Paul à Timothée, prêche l'évangile à toute occasion, que le moment soit favorable ou non, comme moi les prophètes. Dengue la bona tie ya évangile na occasion nyoso, na église, na transport, partout na okende, hein? Na voiture, boy mutu nyoso akola la pembe na ngana kolobela de la part de Dieu. C'est ça. Hein? Nous devons faire attention, hein, à notre liberté, qui est l'occasion de chuter pour les faibles. Parce que Toko de la juger très sévèrement, Toko rendre compte pas dans Zambé par rapport à Yamakambo de la Sala. Voilà, je pense que binomo bozo quand on a sala intervention, tout allez ko pour Bible ko lobo. Ce qui tozoloba parce que c'est que la Bible dit.
ya mutu loba yo yeka na TV pour lobela makambo wana non soki tozoloba parce que Bible lobi mutu nyonso wa moni ndeko ne ya kopengwa eka zongse na nzela malamu na nzela nzambe mutu wana kozanga récompense na ete. C'est ce que nous faisons plutôt hein? Peut-être que nous n'avons pas l'occasion de voir Papa Mike Kambai, nous n'avons pas l'occasion de voir Fantama, mais à travers l'internet ils en ont ba yoka et message pour ekokomela bango. Voilà pourquoi tous les quatre pour chola mais tous les candés pour être toloba tozongisa bandeko na nzela que en tout cas baza batudia basaba ke pembeni bazonga na nzela parce que nzambe asia pona bango nzambe ana posa na bango. Vraiment c'est que j'avais comme une intervention na katina plateau prophète Richard officiel TV. Soyez bénis de le Seigneur. Notre numéro, il y a téléphone d'aller plus 243 89 87 59 834. Dans le plus 243 89 87 59 834. Écrivez-nous, envoyez-nous vos requêtes, envoyez-nous vos difficultés. Nous sommes là pour vous, bien, Seigneur, pour vous amener la lumière et amener la lumière dans les ténèbres. Soyez bénis, je vais prier. Adonai Dieu Tout-Puissant, Pambola Banayo, Pambola émission, Mouyo qui a émission à Pambolama. Zambalo la ticket émission, et la béni, oh Dieu, et la chaîne, na sambe pour la chaîne, on peut coller chaîne, Zambe Pambolaye, tombo la chaîne, oyo, na combo Jésus Christ Bondeli. Amen. Voilà, ciao, ciao, que le Seigneur vous bénisse abondamment.